ndio nyonso balobi bakosi bon makambo ndeti oyo balobi ndeti ngai premièrement ngai balobi ke na kima semba ngai kima semba te ponga afutela nazala na semba de temps à autre tawo na bomaki bato balakisanga ba victime oyo ngai na bomaki wana oyo balobi ke ngai na beta bao masasi ngai na boma bakanga ba faux soda oyo bawasala insécurité ya mboka noke basali biso boye soda oyo tozosala ya motsa ava normal babimisa biso na bilili ya makambo ya lukuta bamuo nyonso tu balobi balakisa biso ndeti ngai bavictime oyo balobi na selemba oyo nyonso tu wana balukaka ngai baya bamona ngai oyo nga criminel oyo baoloba bakanyi ngai oyo bavictime oyo na beta masasi na boma soki nonani oyo balobi wana bamona ngai bakonzi oyo bayebi biso bamona biso oyo balobi ke biso toya basoda gouvernement te toza soki bacriminel balakisa biso bavictime oyo biso tobeta ya masasi oyo olobaka yango wana ce qui est important basala mosala logique noke bakrea biloko mpona bapolisier oyo bango babima ndeti basala mosala yango na babi bavictime na tomoni ta motu moko te baya omonisa biso bato oyo ndeti ye biso toyebi ndeti nga mpe azala na bumbu te bamonisa bato biso oyo babi te tobeta masasi oyo tosala susiete mo soki wapi susiete oyo toyebi yango te biso toyebi to bakanga bapoint so nyonso to ya leni nde biso nyonso tozonga lupango kuna na kikwanza biso bavictime baza sur place bokozwa badéclaration na bango bakoexplike bino qu'est-ce qui s'est passé bato oyo mibale ndenge bakangami boye selembao bazomona bilongi bayebi bango avec certitude oyo baenvahisseur ya selembao na bumbu li oyo aza déjà recherché abomi bato ebele na selembao aza koboma bana mike akuti bango baza kobeta akoboma baza kobeta bale baza kosala bagene na bango akoboma na butu aza na équipe na ye mobimba bango mibale ndenge baza wana baza na équipe na bango baza koevre na butu babandaka yango mai ya kalamu na mai ya makelele na kati ya bumbu mpe selembao kisi na bango yango oyo parce que balobaka 99 jours eza ya moyibi eza ya moto ya kisi mais un jour ezalaka ya nzambe tala kisi na bango yango oyo eza domination eza masasi ezwa ye te ata bozolanda bango oyo cravate rouge ya ye oyo cravate rouge biloko nyonso ezwami epa na bango tolongole yango na miso na bino omoni ndenge tozolongola yango na nzoto na bango na miso na bino tokotika place epa ya bourgmestre ya selembao nao ya bumbu esika misala esalemi bavictime mpe bazali meme bafamille ya bato bango babomi bakor eza na morgue despione mutu moko toso atanga yoki mouvement parce que baza na bakisi mouvement bakisi bozala asati mouvement moko ya mabe aséchappé alongwe seulement on a se réfugié na bumbu c'était le 14 octobre aye na bumbu nde sikoyo aye kobeta mwana mupatu masasi na lokolo mwana wana aza na kakoko nde major aye kotia ye maboko onde esika na futela na lina kosa moto akota na lopango mese ayebi sikoyo azala na nsima ezwa ye lere azoyebisika motu kaka ezwa ye namoni ka ndeko na biso ya soda oyo abimi na munduki na ye oyo azalaka na munduki oyo aza nango azala mpe na munduki oyo ye mbala mwa beti ya mbata anabisa bokonzi nasali nini yo keba na biso toza légion so meki tobomona buto awa moto osala biso eloko aza te kaka moni bongo nazwika kimia bazwinga bakanga basinga bavandisa na mabele bapasoli na bilamba nyonso sere bazotemisa likolo mwasi nanga bimi na lopango afutela awa linga kosa nde moto na ye so bosala ebokwani bamama nyonso alopamba kimi yesu azwi mundu ya komosala entenga kano nde navandi na mabele na bite oyo eza butu mwaye naloba eza te so ndeko oyo apusani pembeni nanga azobisaka no yo ozosala buzoba meka nano koyeba oyo tosala yo ale botemisa toke na ye koma otambola ti okomi na aveni kiseleli nabengi peti nanga na yebisa kende na susi ya talungwenye yebisa shina ramba azomenasenga na pale nde siko peti nanga ke na susi ya akuti shina ramba mpe azala présent abimeli siko bango na ndenge ashapa boye bango tokomi na bango siko na kiselele ye atelemisinga atyinga maboko na poche abotanga biloko nyonso tu apa telefone otamonaki yango ya touche nde azongisi mais mama oyo tofute na ye na lopango moko abimisi 20 000 francs apesi ye apart mbongo abotolaki
bapesi 20 000 francs nde bafongoli na basinga na bapesi ba éclaireur wana no tambo bazoyeba te ke China Rambo azoya na bakomi siko na lando wana na kambela bakomi siko na China Rambo bapesi wana bakimi nde barécupérer bango mibale lere wana nga naza na hôpital déjà nazokosu na tongo siko nde China Rambo aye alobi keno nakangeli o bato wana baza na commune kendo kutana bango nga nazola penza mosalo basali vraiment baede ngai mpona butu wana yebaki te balinga basalanga nini te po intention na ye ezala nde mabe so nazwaki mia te ayebi te eloko elinga eselema na butu wana nde nazopesaka bakonzi merci na mosalo basali mpona kokangela nga moto po asali nga makambo abeti nga makasi na butu wana abeti nga makasi asinga kutu na bapasi awa nazozwa traitement nyonso tu bumbu ngiringi belema na biso te selemba bumbu belema na biso te kabila. Mais à se retrouver ici, en disant que mon aïe a zobela tout ça, aïe, on coûte une machette. On a une machette à côté pour nous évaluer au Bunda. Ndesco à Panzi Bango, on a récupéré la machette à Tchango na Mukongo. Hollandi. Oyo, ada policier, bakuya butu na ba trois oyo. Basa na makambo na bango ndenge bazo salina. Oyo ada détaché. Mais s'est retrouvé isolé. Il est moko na de manaye na butu wana. Ils ont baïré ni. Ba 1 heure. Ba 3 heures. Na arme ok quartier wana. Yo la question comme 3 heures y a répondre 1 heure. Aux Hollande. Alors na arme pour de côté wana bazo côté la bato na banda kuna ba manduki chaque jour. Mais bakangi wana na arme na ye ezali wana aka uzwa les anani na position kuna patron na eta mazo position na kengi wapi mukanda wewe na mukanda kuna ni yeno ka na ndenge na yo OK wewe sans autorisation vous na Kinshasa awa bon oye na nzela machete uzwa mu modèle ni machete wana sai na zo kanda na komi na point entier ya venir en live nous ne pouvons pas acheter pas fi na miona ba panzani na lani ba ngani ya panzi wa kuluni machete ko inga zu cheke tonga saki akata na pesi ko na solo la jibete commissaire yo a jibete jibe la police interpeller na demain na mona ko ba buye to appliquer na na matina jibe yo soldat en tenue soki jipeye ozomona te ke tant que soldat comportement na yo ezali malamu te ngada moko ne mais pourquoi alors on a pas si pas na moko et puis na il y a naki pour soigner moi la soubena on a soigné quand tu sois tellement besoin on a son machine on a son machine ko pèse la pèse ko on a comme ça on pas comme ça on t'a fait pas comme ça bon imaginez-vous que yo na butu tellement déjà tellement ko très exprès pour nous na uti ko bunda wana ba ngani na panzi ku mba on a nini kata maboko moko na ko na panzi ko maboko nde machete wana nde machete wango ku machete na wango ku emira zwango ni na chongo mkongo. Merci bandeko ba journaliste pour na oya lisusu epa na biso na commune ya Bumbu eza ko prouver que tozo sala musala avec notre chef major le bourgmestre ya commune ya Bumbu na major na biso basi bakutani moto ezopela na Bumbu moyen otia mutu ezate bandeko eboye ko filmer bango awa. Ce sont des policiers non autrement identifiés. Ba oyo bazui teni à l'état, bazui manduki à l'état,
l'État sombi pour combattre la population na biloko na bango bazui yango pour insécuriser la population. Oyo kombo na ye Orly oyo aza déjà recherché abomi batu ebele na Selembao aza koboma bana mike akuti bango baza kobeta akoboma baza kobeta bal baza kosala ba jeune na bango akoboma na butu aza na équipe na ye mobimba bango mbaine baza wana baza na équipe na bango baza koeve na butu babandaka yango mai ya Kalamu na mai ya Makelele na kati ya Bumbu pe Selembao nde terrain na bango ya opération chaque jour na butu batu baza ko lala te okoki kotambola na butu te na bisika ekauki ba arme oyo eza non identifié na l'état eza ba arme ya l'état bango ba détourner yango pona ba activité na bango oyo aza na fa oyo aza na sugar ba arme oyo nde e facilitaka bango pona ko botola biloko batu na butu pona ko boma batu. Pour le moment oyo to kangeli bango ba bomaki déjà na Selembao baza na recherche na ye parce que esika bomaki ba yebi avec certitude bazali ko luka ye baye siko na Bumbu na Selembao babomi au moins 3-4 personnes 7 personnes selon le bourgmestre ya Bumbu ya Selembao tozana sur place. Maintenant malchance na bango lokola bakotaki na Bumbu bake ko sala opération babeti mwana moko masasi po babotola ye téléphone na biloko na ye babeti masasi na likolo. Maintenant ba identifier bango ba échappaki bazali na bato na bango a tenue civile o babenga bango ba éclairer selon ba terme na bango ba s'échapper poursuite to benga na moto c'était le dimanche la nuit et toke okanga bango tokangi bango na Wenze o ya biso e kaboli biso na Selembao nde place to interpeller bango pendant que nous étions déjà informés que baouti ko sala bavir na bango babeti mutu masasi. C'est ainsi le mesesi ai nié même comme on a Orly le landa ndimi yango depuis to kangaki eloko to yokaki ke il y a un certain Orly o ya beta mutu masasi awangani comme on a ba victime baza sur place boko zwa ba déclaration na bango ba ko expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé bato yo mibale ndenge bakanga miboye Selembao bazomona bilongyo ba yebi bango avec certitude ba oyo ba envahisseur ya Selembao na Bumbu kisi na bango yango parce que balobaka 99 jours eza ya moyibi eza ya mutu ya kisi mais un jour ezalaka ya Nzambe tala kisi na bango yango oyo eza domination eza masasi ezwaye te ata bozolanda bango oyo cravate rouge ya ye oyo cravate rouge biloko nyonso ezwami epa na bango tolongole yango na miso na bino omoni ndenge tozolongola yango na nzoto na bango na miso na bino tokotika place epa ya bourgmestre ya Selembao nao ya Bumbu esika misala esalemi esika bango bazosala makambo ya mabe mais ba bourgmestre biso balembi te baza ko encourager biso omoni fruit nango yango ba victime pe bazali même ba famille ya bato bango babomi ba corps eza na morgue kombo oyo eza ya lelo te. Il y a de cela 1 mois et demi ou 2 mois à l'arrivée ya commandant maman commandant na biso Major Hortense tolakaki na bana Bumbu bokeba parce que esika pasi mibale bakutani soki bokebi te bokozinda yango omoni makambo esalemi lelo ye aviola pe aboma na Bumbu tokita kutu pe na mama Major na esika wana asalaki makambo wana na lopango ya échangeur moko kaka na Bumbu awa tango na yoki ke ngoli wana bakangi ye na uti réunion na lobi kozela ngai collègue ezela ngai pardon tango na ekokuta situation oui bana Bumbu na yebisaki bapesa ngai na Major Hortense confiance na yebisaki bango bazala calme bazwa kimia tokolemba te bazala na confiance yango nozomona tozokuba. D'abord on a remercié Major Hortense à Moussalo Bassali. Il a naza victime parce que policier Oyo c'est un élément non autrement identifié. C'est un criminel. Ye azana poste moko na Lalu côté Ngalema na frontière na ngana Ngalema.
nde abandaki ayaka aza mwana Selembao na quartier Molende ayaka na belema na ye bazalaka bango mibale na baéclaireur akoda 14h abandi kokanga akatisi na bango kota Ngalema akangi na Selembao amemi na Ngalema kuna efraka 100 000 jour moko natuni major nanga apesi nga numéro na ye nabengi ye aloba azobela nalobi yaka natia yo na hôpital aloba oke nazoya soki nazoloba lokuta ye oyo nalobi yaka natia yo na hôpital comme ozobela oza elema na ngai alobi naozwa bakisi nakobika parce que azoboya kokutana na ngai abomi déjà 6 personnes na Selembao biloko ya kozwala bandako nakoloba te population base ebele biloko bazwi na bandako. Alors le 14 octobre oyo ezalaki un certain dimanche j'étais à la maison babenginga babeti masasi na commune babomi mwana moko ya 25 ans sur avenue Boma quartier Bikinda na bengi na tindi la police basali enquête population balobi eza Orly bayebi ye na bengi naza na audio na enregistre ye audio eza na telefone nanga na enregistre ye nalobi Orly yambi nga telefone oui oyebi moto azoyebisa o nalobi bourgmestre oui nalobi oyebi makambo otosala okimi alobi o nayebi makambo wana te abomi na enregistre naza na audio wana akimi nga na service teutilize motu moko akei koyebisa biso place oyo abomamaki tozosola na motu wana na bengi commissariat provincial batindeli nga jeep moyen jeep ekota kuna eza te belema mpe nazalaki na bango te tozosola na motu wana ti bazolia fufu bazomela bawiski na kati ya ndako wana tozosola na motu moko azalaki na ye tespione motu moko tozosola ntanga ayoki mouvement parce que baza na bakisi bomoni bakisi bozosala asati mouvement moko ya mabe asechappe alongwe seulement na ye se réfugié na Bumbu c'était le 14 octobre aye na Bumbu nde sikoyo aye kobeta mwana batu masasi na lokolo mwana wana aza na kakoko nde major aye kotia ye maboko vraiment prime oyo tobombaki mpona bana yebisaki major na ngai oyo komando ya kokanga ye akozwa prime wana tokopesa major ya Bumbu na effort oyo asali mpona komaîtriser mutu oyo tokopesa ye prime wana oyo totiaki mpona Orly abomi 7 personnes ebembe ya le 14 mwana garçon babandaki kobeta baje d'argent bakarte ya mbongo wana nde aye tozobeta karte ye nini na biso abandiaka wana azwi masasi pa abeti mwana wana eza juridiction compétent ya connaître affaire wana comme baplainte na ye eza na Selembao bavictime ebele baza na Selembao yango nabengaki auditorat a décidé mpona audience foraine jeudi na maison communale ya Selembao nabengisi bavictime nyonso bakozala wana bino bapanzisango mpe bokozala wana mpona azwa etumbu na ye nga moko naza victime parce que moi j'ai engagé la commune moi-même je suis victime j'ai engagé la commune c'est moi le premier plaignant na dossier na ye nga moko na kosamba na ye likolo ya commune na ngai il a endeyé depuis tomaîtrise moi situation kuluna oyo na Selembao na opération na biso ya Selembao sa kuluna toréussir kaka ye ayaka akozwa bato meme 30 akatisi bango Ngalema mpona aka 100 000 soki 100 000 eza te mobali wana aparvenir kotika God amakali na toli na ye amoni ayoki mobali yango akufi quelque part so akufaki na malade so akwaki mo akufi na mabe asalaka on ne sait pas selo se dit azwi a God ya mobali akena ndako ya mobali wana récupérer God nakende kobika pena iloko ya mobali akende kofungula futi munduki God pe akeko bomba ngo akeko bomba ngo na kati ya bilanga tanga bomba ngo na kati ya bilanga tanga bandiko beta masolo batu bayoki ke maso zo beta masolo ki azwaki munduki na God eza ba signaler biso police tokei tokwei na ye tokei ide la kisa biso place bomba kanini obombi munduki wana na eza na God yango eza wapi na fulu de place yake misa God eza na munduki nanga mobile tokutana na ile même jour na bote nde mukolo yango pende na zwaka na monaka nde saki ya bilamba nde na zwango nde na komi na nzela nde na moni saki yango na mema ngo nde nini eza kilo boye
na fongola boye nde nake komona eloko nini munduki oyo nde nake komona yango nde omona na bombi namoni ve na nga moko ya soda tomelaka na ye masanga nde nafongoli ye nde morali nde ya eloko munduki oyo nde yayebisinga lobifongoli morali nayebiseke nazalaki nabima na mobali moko boye namonaki nazwaki saki na ye nde namoni munduki yango eza wapi nde nayebiseke munduki yango eza place boye oyo tokei kasi nga bite mwa tokende nawe eza te ezalanga moko nakende kuna nakei nde nazwaki yango kaka meme misaki oyo ezalaki na chakosa bilamba nde nayeli vie wana nde napesi vie yango ya soda vie mwa problème eza nini mwana mwasi oyo nazocha balembe mwana mwasi oyo aza yo kombono nani divine osala mosala nini loba makasa mosala nini aza ndumba nakozala ndumba ake se retrouver mobali azwi fuite ke mobali na yo abimaka na ye aza na ndako moko ya todi ndako yango eza wapi na Kingabwa ndako wana ye ayoki mobali akufi quelque part nake na ndako nakende kopie biloko ya mobali yango kopie god eza na munduki mobali azaka soda te mobali aletaka ndenge nini alaka bilamba bazonkio c'est-à-dire un criminel armé nde abimaka na ye mais ayebi peut-être te kaza criminel et à la fin akende kopie biloko ya mobali ntango ayoki akufi ayaki kopie nde god eza ya munduki ye ntango ofungoli god ezaki na nini alors biso jusque là toyebi mokolo munduki te yende mokolo munduki c'est-à-dire yende moto opéraka soki ayebisi biso vérité te c'est que yende moto akendaka memaka munduki wana po afarise mibali na ye bakende kokotela bato na bandako aza extrêmement dangereux alalaka te yo oza na ndako te loba makasi ozaka na ndako mbeya ndako eza te donc ce sont des gens qui ne dorment pas toute la journée et la nuit pardon ils sillonnent il fait que sillonner maintenant que sillonner wana il se retrouve avec une arme de guerre moto aboyi donc tala degré oyo bato bonyokola population makasi pouvoir bokozala policier kozala na voiture na ye mutuka na ye policier kozala na ndako na ye asomba ok fai et dans la vie assez souvent il faut parler seulement quand et si tu as des mots qui sont plus forts que les